L'agence congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une L'agence congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'ai terme à travers les miningas. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'ai terme à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le Mbote libota na ngai mbote na bino. Awa tozana Prince Elengesa. Donc déjà faut voir que Prince Elengesa ezap makadam oyo et Kaboli na gauche place mituka on ezo bima. Tozana commune ya Kalamu na droite place na Telemi tozana Ngiringiri. Donc awa tozasko na arrêt parce que toyo la lupango moko a toi toujours na Elengesa. Moni makadam yango mais toyo la lupango ezana ngambu ya quartier Kimbangu dans na Kalamu. Ezana Kalamu na quartier Kimbangu. Donc wana tokatsa makadam eza troisième parcelle na makadam. Donc eza lupango moko eza très bien. Très bien kitoko. Donc a tokatsi makadam. Bon. Tolobaki lupango eza troisième parcelle na makadam. Donc a to ada liboso lupango. To sotemi na makadam mo na lupango, sotemi na lupango mo na makadam. Donc to zoomer poto laksa makadam esika ezali. Bon on a pesa arrêt des bus mais to repesa kombote pour éviter kimoyibi mamambo belé voilà. Donc place to katari yango mon place mutuka wana receveur obele donc arrêt yango wana donc a tout ça troisième parcelle na makadam na bandeli awa to wana commune ya Kalamu na quartier Kimbangu. Quartier Kimbangu ya troisième parcelle na makadam. Lobby bomona bino nyonso mbula o ebetaki anniversaire à Noé. Donc mbula ebeti bat ba kufi marambo belé salamaki ba érosion mais Dieu merci bomoni lupango to lak sabino eza place au mai etonda raté eza place au mai buka na raté. Donc lupango yango yo ebandi ko banda na portail ya rouge place portail ya na rouge et souki place portail ya rouge et souki place lupango ebandi oye nango ti na sima ya mutuka kuna na suka tokota na kati. Voilà donc a toi na kati na lobaki lupango eza na 9 portes ba locataire. Donc a tokoti na kati to tala donc ndako munene yango yo entrée yango yo et puis na gauche mbo azawana azo belela donc moyen to s'embrouiller zate parce que moi to poussa na pembeni zate boyebi ba mbonde bazala toujours. Donc bandako yango yo o ndako munene ndako muke mpandi on so calculer ça déjà ndako munene alikuwa na 2 portes porte-monde de sport na ciment oyo ya muke mpandi ça alikuwa déjà 3 portes et to poussa na poto total misusu. Donc na baki awa na droite na biso porte moko les sous et ça lit 3 portes ça lit déjà 4 portes pardon awa tout ça sous donc couloir pona baluka na ciment placement na bomoni akeba baluka na ciment a na droite to na porte moko to zongela ngo bien ndeko o elandi aza porte moko les sous donc lupango eza na mabele te eza asphalté ndete o mona wana donc eza na ciment porte moko yango yo cinquième porte yango yo oda to lakisaki to zonga suma sima po bomona pe o wana donc lupango eza na 9 portes ba locataire na donc lupango oyo déjà na banda ko pesa prix l'état to tambola lupango oyo prix na yango eza $150,000 à discuter. Donc $150,000 à discuter.
20 mètres sur 25, ça 50 000 dollars à discuter. Na 9 portes à locataire. Donc, tu l'as dit, 5e porte, na souka, tu repousses à awa, à gauche, na biso, tu as la 6e porte, où il a dit peinture à bleu. 7e porte, tu as couleur moïse na gauche, awa, tout à la 2 portes etikali. 7e porte, awa, 8e porte, place bande vandil banda na 8e porte, et puis place bana ba osakala mama papa ezali 9e porte. Donc, yango wana na gauche 9e porte place Maputa ezali dans le plan bâti ça 50 000 dollars à discuter maintenant nyonso wana tolobi boy mbongo toyebi biso ndenge tolukaka yango possibilité à morcellement par 2 ezali possibilité à morcellement par 2 ezali wana to bandi yango dans le roula 10 mètres x 25 aujourd'hui 10 mètres x 25 na 75 000 dollars à discuter. S'occuper, vous avez 2 personnes, 3 personnes, vous sangana. Tout divisé le pan par 3, 7 mètres sur 25, 7 mètres sur 25, 6 mètres sur 25. Vous avez 3 personnes boyées, vous tous sangani, vous avez bandengé à remorceler le pan pour le pan était comme. Donc, s'occuper, vous avez 3, 7 mètres sur 25, 7 mètres sur 25. Donc, 7 mètres sur 25, voilà 50 000 dollars à discuter. 50 000 dollars à discuter. 50 000 dollars à discuter. Comme ça, il faut permettre surtout quand ça mbongo au propriétaire à ça yango pour ça. Donc, à tobimi sous libanda bomoni balabala ndenge zali. Donc, ils a place au mai et tondaraté. Ils a place aux inondations exaté. Place au désordre exaté. Donc, tous a 3e parcelle na makadam. Pour résumer les sous. Voilà. Makadam yango na place bomoni bami tuka et telemi ba moto et puis biso mu Congo. Donc, balabala yango na bomoni balabala ndeza ya munene. Donc, à toi na commune il y a Kalamu na quartier Kimbangu. Donc Kalamu est commune où ils ont un quartier ebelé mais tout ça en face ya Ngiringiri. Donc mon aginde tout ça na Prince Elengesa à droite kuna eza Ngiringiri na gauche place tout ça awa Elengesa. Donc le pan est 20 mètres sur 25 morcellement par 2 10 mètres x 25 10 mètres x 25 s'occuper 3 personnes ba monani to évoluer to kati le pan 7 mètres x 25 7 mètres x 25 6 mètres x 25 soit to kati bon to kelango bongo 50 000 dollars à discuter. Merci.